Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Y a pas na dire. Faut s'appeler que n'oubliez pas que elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens, minene. Salut Nabandeko Nyonso bozolanda biso partout dans le monde entier, c'est bel et bien moi votre humble serviteur Jericho Betox de cette émission internet. Moi na mobali wa bendara beauté deuxième république et puis chaque Congo ya batu ya maboke na pesi bino mbote partout Nyonso bozali bozolanda biso à travers internet et puis à travers chaîne Nabino Elengi Nabiso TV et puis na chaîne moko lisusu Africa Telema TV ya Boss Ngala et puis na Biso TV na bouquet à BlueSat Canal 36 pour nous repérer sabino ba information ils partout dans le monde entier et comment basango ya Congo précisément Congo RDC Kinshasa ezo le kandenge nini. Alors Jericho Betox azawana na émission na masolo ya mikolo on a sabino chaque fois bala mikeba kotate lelo na yambeli bino soki na lobi na yambeli bino to yambeli bino a complicité na mwana ya grand réalisateur kwa kuvantoto oyo asimbi caméra Bogar ve kwa kuvantoto botela biso petit kwa kuvantoto oyo ayebina no ba momite batu boteni nga regerte lelo tozana Nancy to yambeli bino actrice moko ya cinéma pona pekisa bino bobenga ngo théâtre eza ba crise de mots bobenga ngo cinéma po monde ezo évoluer to ebite ba ko tsa drôle na théâtre na cinéma na biso Congo po bondi makeza cinéma. Alors na yambeli bino actrice moko ya cinéma oyo kala mingi te awa tozo panza na yenteke tokobeta ne masolo abanda wapi auta wapi po lelo akoma na groupe Simba ya président Elombe Sukari oyo na pesi mbote makasi oyo vraiment azosala musala makasi lelo to yambeli bino ye ba question surtout bo se poser ka tokotuna ye eza awa na mukanda oyo to ya lelo ko toboyi to improvisant ngana Nancy tokotuna bango tokotuna ye ba question za na mukanda awa. Alors on a pesi mbote na ya nanga Adrien motomètre Beba Zibeba depuis Londres et puis na masa nanga Kader moi na poto ya sika. Et ça la bien ce artiste à cinéma moi ke poto et ça la razua te po musalo eza musala passe tant muninga avancer faut pesa mbote José de Londres Sida Bilele mama mobala bato ma Charlie Malula et puis mama Dongoma moi sianga na ya fio tingoma o ya bengela mobile nembila te. Et puis couple moko bien babundaka te. Bozo exemple na bango et puis na pesi mbote makasi na JCK no Real de Madrid en direct de l'Australie. Alors le corps na zana Nancy o boko mesana na ye na masolo oyo na internet oyo po ba bien internet yo za championnat kalisu. Bakangeli mutu porte te bazo fongola kaka nde ba porte. Donc aye lisusu na masolo oyo bo mesana ye po e ko sala bien. Alors Nancy mbote na yo Mbote géré. Yebisa biso basango nini masolo ekozala calme. Masolo ekozala kitoko. Premièrement na on apprécie bonjour, ba bonsoir, ba bon appétit. Na batu nyonso ba minyonso ya internet. O balandaka ba émission na net. Na pesi bino ba bisous, ba gros bisous place bozali na lingi bino makasi. Mwana na bino, leki na bino, ndeko na bino, cadette de la presse Nancy Kayembe. La cadette de la presse, vous appelez Bella Likambo. Déjà, vous avez invité Tozanaye. Invité Tozanaye, Tokotonga nae makasi. Mais tika la banene na mbote. Maana biso ya pembe ya kitoko Arlette Boni. Bien papa. Qui miezali? Makasi. Na kangio na quartier na yo mais na kangio jour oyo et tombé pe mbala moko na monyo na ba chef na yo ya musala ya groupe Simba bozo sala musala boni sango ya groupe Simba bozo kende bien. Ah oui, Simbiza pepele tuza bien na mawanzambi. Yebisa na bato no surtout ba Holanda yo à part comme na yo a scène kombo na mobimba ba mesana ko benga à part comme na scène za kombo ni. Oh, ngaza na kombo scène te. Oh, comme na mobimba za Arlette Bauma. Donc nengo joueur na ngo wana pe ndenge pesa. Nanga, oui, eza kombo nanga. Pourquoi préférer ka babengo na kombo normal? Na fula kombo na.
Oh, faut la mi fulanga moko ti. Na fula komba mutu mo boy, njo atayo moko. Faut la mi fulanga moko Arlette Bauma. Hein? Comment on a ngwana? Voilà, alobi kombo na Arlette Bauma. Oh, j'espère que tout message na ngonzo kaneza na kombo poko masqué te za kombo na yemoko ya kombo ne moko oyo azalaka nango lokola nga toyambi yo na ndeko na biso oyo lelo pakoti masolo oyo nalingi question ya liboso yenda poser lenga yo pona tia kisoni na question. Oh. Merci beaucoup ndeko Arlette. Na sepe na présence na makasi. Na munyo poza kitoko makasi. Olati pe propre makasi. Théâtre zo foot. Makasi mona nika. Ah bon? En tout cas, na munyo pe très gentil. Merci maman. Mutuna na nga liboso. Eza boy. Okoko betela biso l'histoire à parcours artistique non. Pour les loto yebio Arlette, actrice à monene na kati ya groupe Simba. A joua kape kitoko. To yeba Arlette, abanda wapi, auta wapi, pour les longa na yebelo kana groupe Simba. Mais na yebi teke obanda soki wapi soki ndenge ko betela biso ko limbola on. To yeba ke Arlette abanda soki wapi, les lois na groupe Simba. Oh, merci Arlette Bauma, azamona koko mbala. Président Elombe Soukare, mon président, papa chéri Daddy, na pesi mbote sikozali. Arlette abanda na groupe monte, Arlette ayambala moko na Simba. Oh là là. Au président benga wana barter nanga. Barter nanga to bande sika monte, président mutalaki sabiso bachaka dote, basala chevauchement te, so mutu mususu azolo bayo posela. Na yekolango na Simba na ba chef nanga na utate na groupe mo bonde balakisanga te basalaka boye te na uta naza mwana ya Simba naza mwana ya Elombe. En tout cas vraiment ngana koloba président Elombe osa musala makasi ta na koloba Jerry Musani ko côté la bato donc boki parcours azala parcours moko te abandi cinéma mbala moko na groupe Simba. Ngana kocha mwa songi na mwa question na moke yo mutu outaki ndako mbala moko oye na groupe Simba yebisa biso intégration ezaki ndeni bayambaki yo ndenge. Simba eza ndako ya tata soko oye mabo zaka ya fungo po bayina yo ezaka na musala oyo pesa so musala bo bazotindo zo kokosala ngote ba oyina yo bayambanga bien bayambanga be mutayambanga na mutaliboso eza meta pinda sikaza na peso mbote belende konanga moko mwasi place nyonso ata na ba école ata na ba institut ata na ba campus ezaka na ba bilo mo boso ye mutu asika ezanga ba bilo mo ba mike tanga pe na yaki mage salama vraiment trop te mais muto asanga ba bilo kona mike wana ezaka kama na mona mi de dedans kama na Liza yemtasanga ma babiloko na Mexico kama na ma classe biloko ni na sala ki yo po biso awa tolobaka vérité tolobaka vérité voilà wana eza bandeko na bazolekana tozala Kinshasa précisément na Matongea voilà yebisa biso secret la rati biloko ni basala ki ba o ezala ki basala ki o blazai ki oyekuba nasi basaki o blazer ke oye groupe sika tika to salebo yo kada suki te mais na ebike mage na asalanga ngona na kati ya groupe te na kenda pauvre na biso esika za mulimo ne epema na kimia yo kozuna panzu bazali na tournage moya nzoli tournage ba Liza pe bazala ka memenga tant ka Liza dans étage tant ka moni ngabi oh lisusu yawa siko eloko anesanga babebala na yokozuna ndenge mom. Alors merci beaucoup vraiment les amis ambiance j'espère que ngata batanga yokozuna de pas kufa déjà ça fait combien des années toke 5 ans voilà toke 5 ans so eza surprise na biso vérité mo le na émission première émission na internet na matanga yokozuna bon donc na couvrir matanga yokozuna donc parmi ba internet bazalaki wana ezaki première émission na ngape na outil palais na yesko internet et puis muta yamanga sika mutaleka biso tuna succès malgré batebele lelo baboya kae c'est Matika Songo wetu
Yem taleka biso nyos na 16 ba baganga ka ngane mna sa on pe bando yo kana pete kasi te na internet ngo to komo mikolo nde komika o ya bimi moi bo so yebika moi ko loba moi muke o akomo sa akomi journaliste internet ezaka vraiment te voilà moni sikoyo que 5 ans déjà Jerry Kobetos lem so ba boulé Jerry par hasard et puis matika songa leka biso ba mi benga ka ba la baronne banini matika songa leka biso tout na succès donc série wana voilà alors question ngami baleza li o ngana opposé ezali idole na yo pena pesa yo posa ya musala oyo o s'inspira na ye pena otala ka soki na o jouer il faut na sala lokola yeza nani Beckham yaya nanga mutema linga ko mingi makasi obinga nga za songi oh mais so ya sonele bine vérité te Beckham si la bisalu pona nini est-ce que ponier pena mutema to lobi mutema nanga mobimba za nga vraiment za fan na eli numéro 00 osiko oboyi ekomela yo lokwa ndeko moko yaki na groupe na bino po alekaka na émission aboyi kondima bandeko waye bazaka na groupe andimi tika na chamwa songi andimi Irsil Peshanga andimi na Sila Beckham yango lukela ka ba problème ba longole na groupe ale bino pe boyambie maboko afonga mobo PCP actrice principale wa songi makasi on pas na ebi masolo na ebi ete wa na otanga kasi problème ezate ponga na palmiche asani aya groupe Simba po aboyaka kondima ndeko ba tunyene na tunyo boye idole no nani to bala baso ba bo jouer bien na théâtre za banani wana eza palmiche eza bauma te wana leki na makasi yo po boy kondima obani na ko la charité bien ordonnée commence par soi-même on dit si la peau elle que pas problème non na na lobango eza na yemoko eza na Simba ba yebiango nga vraiment so Beckham za en scène na mona onde nzamba scène po apia eloko batu bazozela siko nga pele ngana za bongo ta na za scène batu balo bakete mutu wana asali eloko. Voilà, merci beaucoup. Voilà les questions Matoumoli. Jerry Kobetos salingate missionnel et là les sabatu. Na pesi salon mon salon Interstar na Londres, Berlin Diogo. Soli ça Jerry Kobetos et ça bien. Moi Western Union ça là bien. Et puis qu'on a trop de problèmes à belé organiser par kermesse. Mais soli ça Jerry Kobetos et puis salon Claude Kiba na Montréal na Canada. Na pesi ba mbote belé. Toké na deuxième question pas ya Nasi et on ça la plaisir. Na zongelo lisusu ndeko Arlette. Mutuna nanga mibale. Ba groupe eze belé pour lobby que outi non dans le néant. Outi na groupe moroté. Outi no kana ndaku non OK ko sala quoi cinéma. Ba groupe eze belé ko kota pe par exemple pas mode et pas ya sai. Mais yo préféré ka ko kende groupe Simba. Pona yo karape na sima bandako balobaka so koti groupe Simba eza po efula yo oyeba na kambala moko kentel oh ka papa malamu ifa fula bana ni yo kasata nde to bota bana bo so tangisi bango te bazala ba malamu te tika na bakisa pe moi songi wana kota groupe Simba pona pe nzonzing po bango kuna tout le monde nzonzingere te oye nde tozabo to na quartier na nganda kuna ngeza en face na biso tango ye to bandaki eloko bomi biso eza makura mboko to bande miso pe na ndaku télé réalité pe na ndaku to bande na ndaku tango re bomi biso ba chef ba yo za mpona na tourner ezate ke o pona nini te o motela ba chef na ba yaki biso eza Simba magato za na musala mo ba beng so libanda eza eloko papa biso ko tsa biso atoza mo musala mo ke ba beng so libanda sidi sana na ndaku so sisi na ndaku te jamais to bebi sina musala ndaku na ke bongisa libanda non ende monde na ndaku na ngabo jamais non na bongisi ndaku na te na bimi ba mona ke rap Simba te fona bongisa na ndaku bona kende rap ya te ke pona ninjo ngite Njondi te Simba nde batu bazwaka batu Simba na njondi po bayebi musalo eza na kati ya groupe Simba o tata kotisa biso e apo na njondi te nga bima njondi te na bima Simba na bima na Simba na kati ya banjonzi na kati non na bandotangelo chef ale nzonzinger Irsil Peshanga nzonzinger Sila Beckham nzonzinger ndio na biso musalo longo ya sali groupe na ye Kasongo wetu Herman Kasongo, Nzonzinger. Voilà, Nzonzinger. Osomona batebele ne baba. Eza bon, kabazo bongo poani. Po bamba mu musalo ba osalat. Yo kaso ba ozo samsa bien te ba ozo yo. Ba ozo te.
Oh. Voilà, Nassi, j'espère que vous réponse na yo. Alors bien ça pour nzonzingité et ça pour nakaka musala et puis pour nakufula mutu nyo surtout. Pièce nanga liboso na Simba. Pièce nanga na sala liboso na Simba. Nazoela ngombongo pona sa na yembaka nazoela ngombongo mtota la kabo na TV amoni ezaki tableau mo ina bano yemba. Ba benganga pe na ke na beta pe na studio. Na beta na studio nazoela ngwa vient na Montana leki nazao na beta bébé Bouchwa Montana na studio na zoelo ngopembong moi que Simba ezala njonding te atalanga la Simba c'est ça. Voilà, merci beaucoup. J'espère que tozo makende malé mais tala question ce ko ya songi yé place na lukaka ce émission baluka to sala soki neni kwa kufa ntoto et na pesi mote na master nanga mon ami personnel Rodrigue Dimoke depuis Allemagne et puis na deux master des amis personnels Océan Olivier Mandela Masananga Bandate à la banda cinéma on a Tongo Tendresse Dibinga la sirène et puis Yves Malou qui chasse Makambu si tu as donc les sites d'or déjà biloko gérer payer les kakuna donc rien à dire alors yebisa bisono babi basi à théâtre o babenga bilo basa maboke bolingi les sous ba fiancé na mino ya Kishasa te bolingi les sous mi ba na mino ya Kishasa te bokomi ko préféré kutu moko lo ba na ngajeri e ba fina mina sopi bangwa balingi ko sutukela mi ba na biso poto alikamo et puis bokomo simbela bango na bakisi OK pa mama sokola ngai ba laver yo même lem soupe display za nango bien te mais ya mono na ba nenge moko boye est-ce que mama mwana Arlette yozo gérant ondengeni tala bato basokolaka bato baso basokolaka ezaka na théâtre te eza bato musu basala pe théâtre te mais basokola bango eza bato musu pe alekaka ne na TV te mais alingane bato apoto ndenga bando beto masolo apoto nje dazara na poto mazaka ne na poto te ena nka basa théâtre te eza makambo eza na bato nyonso bazo salango bino babeleki eleka par rapport à quoi eleki par rapport à quoi nana ngwazi mobali ya bato babibo opanza mabala bato na poto mobala bato bazali na mwasi na ye okosolola na ye bino mpe bolingi lisolo ya ebele ti ba 3 heures ntango mwasi na koreve apiblie yo nanu na likambo mosusu yango ezoboma makambo kokoteka bolumbu na internet babi basi ya théâtre bozoteka ya dega ntango mwasi ya moto wana komona yango apiblie yo ekomi problème ale babengani mpe mobala bato na ndako nayebisako déjà ke bato internet ezalaka mpona basi ya théâtre te ese bato nyonso basalela internet ezalaka basi ya théâtre yaka basi ya théâtre te totala biso bia tizala biso na telefone ape nakota mwa moso mpe boye maane moto ya théâtre te nayebi ye te mais bapiblie na Facebook ene moto ya théâtre te ezake mobali so asepeli na mwasi soki asepeli na mwasi atie mwasi litoi mwasi alingi ye balingani po bamibali yango mpe baloba kaka na bala te na divorce bana na divorce ça me bana mona bana na divorce déjà 5 ans yango mais soko landeli nini poza lettre no ya divorce o te toza na banini boye ate ayaki bana bayeke pananga akosanga yo Jerry Kobetos na divorce na ngai mais tofana na mobali ndako moko mais quel théâtre divorce moderne nini bana elobaka ezaka poto te ezala awa bamibali mpe ya awa mpe bamibali bakoka yo kasi bavonte ezaka na poto ezala mpe awa eza mibali mpe mosusu akosi yo ke abala biso na kala toyebaka ke mibasi nde bawanganaki babota te mais eza mibali mosusu akosi yo ke abota te mais ana bana eka poto te mibali ya bato ezaka na poto te eza mpe na mibali ya bato mpe balingaka mpe bato ya awa ezaka poto te eza nango kaka ke bandeko na biso eza bo baza libanda na bo bale toyebaka kosungana eza te so moni ndeko na yo emso ozalaki ne fani na ye mais so moni kana mo eloko molobi ezala ye vraimen fo na like sa ye kithéâtre na kotelanga te osambusi vraiment kitoko te voilà eza vraiment kitoko te bolingo ezala na pesi mwana mwasi mo kitoko aza elongi lokola mwana mwasi afula moto ya koni na bomwana te enji sukari autrement dit Angélique Misongi ana abwaka ye bandeko ekomelanga sous problème bato mosusu bakoma obwaki mutu akeluke na Facebook quelle kibonyamologie mais bato na soloka na revese bino ponga na zakare internet ngana makila moto omeki na toute idée ça et cette allez toke na question na biso mosusu oyo tala question ce qu'on a tala ngoboye émission ya makambo na pesi nasi et puis na pesa na question na yo
Merci, chérie. En tout cas, ndeko Arlette. Anga na posa koyeba kaka relation na yo. Eza relation na bande comme tout soit basi, ope basala ka cinéma dramatique. Eza ndenge nini. Voilà. Oui, merci. Oko tambusa micro na bino boye, bo tambusa ngo na ba site nyoso bato ya. Lo ba boye. Tika ko ba na vérité. Oh, ngalo ba na vérité. Nde na za boye. Tambusa boye. Eh, mwana ana fier oyo. Jamais. Apesa bato babanda musala liboso ne mbote. Ya ndenge na ngate. Boboko la bongo te. Oko tambusa na ba site nyoso basala ba répétition ya ba groupe. Obando tuna bango Arlette ba uma zaka na problème na nani. Muto lobano ke akana problème na ngazate. Na ba polémique na ba tuté. Yaya azaya leki azaleki na kopese respect ndenge sengeli. OK na sona kina nani bo. Onga Arlette na loba na yebo to solo la raté. Eza la basse, eza mibal. Nana muto na kana problème na été. Rangoyo po yo peut-être tuna oye na nini na théâtre. Polika mosere moko ebomaka onga na ya boye na eloko boye na théâtre. Yo peut-être tuna oye na nini na théâtre. Neni tina nini? Oh, na jouera naturel nde na zaboui. Na ena nini? Na ene lo te na jouera naturel so ba pesa nga na jouer na jouer. So ba bike role wana il faut bando oza muto yemba kana bana ko yemba. Na yemba ngo pe obetela ngo tolo to. Na yemba ka bien. Na yemba bien makas. Na sur nanga. Est-ce que ko pesa biso ngata mo mukie? Abetela ngo tolo makasi kwa kuva ntoto. Yo bongo na biso. Motema nanga zolue, motema nanga zolue, nazoko kateko ganga, nazoko kateko zela, boyo yozali zambe, fidèle bomo inanga. Nga nzambe na c'est complet. C'est que na mikolezo ya toko zoyo. Na lo yembo ko yembela et puis na yoki oyembi chanson chrétienne tokozo kala mingi te na banzembo. En tout cas total non tout ça na sima ya papa. Na sima na ya papa Lumbe. Loko ezali kabo. Ya likabo ceux qui n'ont pas étouffé likabo nga za ngote ceux qui esengi ke ebime fo ebima. Nous me suppose à la romona boye papa moko abimi alobi ngai producteur longo na maboke wana diya yembela na yo na produire yo salo ndenge na ebinote. Voilà, merci beaucoup de continuer na site de continuer na ebité on peut sinon ba mbote non na nini pour nga nous tout na sur question sur ya chocho makasi. Merci chérie na pesi ba mbote na nge belé na batinyo so balingaka na sika yembe. Ba fan à Jerry Cobetox ba kompe ba fan nga na ba nga na yebi ba kombote mais ndebo nga kana Jerry ba biso Darling Love bambote belé. Voilà les amis de Darling Love et puis na PCP ba bon séjour na leader na biso ponga ba ngaza la muntu ya batu nyonso héritier watana begoga nde makambo akitaki lobby déjà aux informations déjà lobby na répétition to rozalawana avec Ange Noir Torozalana na Kabinda Center et Rosala bien. Alors, Arlette, na ina tuno question moko. Lelo sikoyo ozo gérer makambo ya cinéma ndenge ni tomonyo touti na ndako malgré courir BBC. Occupé ndaku, occupé libota, tant na bi libota na biteke libota o na ebité bon. Ba fan ebele apoto ba pekisa ba gérer ko tuna ba fille ba to obala te pour la ni. Na tuni yango te ma bi occupé libota ndenge ni no mikabula ndenge ni na cinéma na musala ya ndako. Ah oui, na mikabolaka na ebike na ndenga mabete na mesana kolia biloko ya batu mutumso alambite. Na ebike nous en a rep mardi na tongo. Déjà lundi so tout lundi on a un tournage. Na miso melanga da biloko na pourquoi na lambi na tongo lokana na bon ya tikalo sa misa mususu. Na kena nga rep. Olia mingi ni. Na lelanga inga na bisaka kana ndenge mo mukete nga na kolanga inga banda lelo ti lobi wala kuna na olanga inga na lemba ngote originaire ya province ni na lukele na mtakisangani batwa nini malemba komit
Alors, merci beaucoup. Tela seconde toye. Nasi lelo babi. Tangu Arlette plutôt. Nasi a tourné quelques questions. On a s'inspiré pe na question oyo. Lelo mutu musu so sala cinéma na bino. So ba tuniye zena na tuno question. Est-ce que moi na osoki lobby a bien ça la cinéma to art dramatique à Congo permettre? Pourquoi pas? Oh, ah ça là na ye. Ah ça là. Et les locaux ne locaux moni tokoma ko baby sabana poani moi na besoin ça les locaux boy yo parozo linga kaka yo sala boy mais eza au moins na lingité il faut que moi na la libre oui na tuni bon poani na tandaka ndeko mo micro na bisaka est-ce qu'on peut permettre moi non ça théâtre abi jamais et plus jamais et puis a jamais abi na géri ce qui phrase moto phrase ko beba chana z na suka pona nini théâtre batama boke ba mi tema mabe moko bino na bino bozo mi yinana musala passe eza ngoko na eloko te lobi ata président na ngai video le Charline Nongi lobi na landi na interview mo asaki na point noir abi na batu nyoso théâtre mutabota na famille ministre azate biso tout outa na pasi lelo to koma batu na famille na biso mais bolingi koyokana te bobokana na bakisi bobokana na bambasu na katiote mbasu babwakela ngo ka bata théâtre te non erenyaka kuna te mutema mabe eza na famille kutu bobota bi bandeko me mutema mabe eza eka théâtre te ponika théâtre siko po ni ba rankini bongo makasi mutema mabe makasi na théâtre oh mais so mutabu vi na eza ya bongo azaka bongo zaka théâtre te eza loka oza numba omonike na kinduma ngo se bato akartie na bino batie bino ka oye na ona théâtre et c'est bateau babano sa théâtre na kala na babandumba ezali muto awuti na vie na ye wana monike ba otale sute habite tikana miteka na théâtre est-ce que on dit me rappelle ko na ke bande ko na bino pe basi misuba osala kinduma na théâtre oh tala ezala bateau amesana eza vie na ye te mezana ngo vie na ye lelo bandundu ngebe ba poani ezaki auditeur soit yé boya ça film au CPL mais comment auditeur soit yé msusu aponika moi babilongi ka ya ko compter kaka boy yo kaka nga o msusu auditeur na solo na auditeur bien ate auditeur solo o chambongo ebele bo obengisa intel boy et simba te ngamoko na ba petit na nga ya quartier na pia bombo moi mike ba jouer tant yé petit en ya quartier loka batango lo bakaka mibale za kaka na poto mutonga moni na ye eza ya apa ko moni pe a CPL la bengi o wana pa bengi o monte ke yango nde luka bakindumba na théâtre ezate ke kabatu asala mabonde bandumba ba ebela ba tema na balabala basala théâtre te. Voilà, merci beaucoup mais na koyoka Arlette alobi boyanga pe na soulever lo moko bato baboma nzonzing na Congo lelo so bangba boma nzonzing ya internet pona mitso nzonzing zo sama makasi ebeleza nzonzing ya internet est-ce que na kosi te lelo balingi baboma so nzonzing ya internet tala mayele ba yenango Arlette nengo zawa ndeko no mo abengi na poto Arlette sailanga filme Arlette na kosa filme ndenge nini Arlette ebisi ezalaka na to benga la bango ba chéri to benga na bango ba ici to pesa bango ka bongo nezingane la zabo na teka na ngangu bate na teka ka o makala mona tena kwena te to na mwa boutique na mwa mke na za te nga vi na ngeza théâtre na vivre na théâtre so na sali théâtre na vivre na sali pa poso na za nango na osomba lamba na osomba sapatu na osomba plante na tia na mutu kana musala théâtre siko tango bandeko na biso ba baby si musala ngo emsu na ko yabo oleke caché na ngopenga caché to fininga ka aya simba transport no bengo mo po bengi no pingati po anini ondimaki kolo musala ayate lobite ngana yeba na bato ango na ko benga bango bakoya bakosa musala no ele to yepe to betelo bo musala kano mais mbongo to zuiti na sa mutema zo batala bana mbwana na sakani mais mbongo to zuiti moi siko place musala ngo zo kufa ya omona moko za ngo lo lendo te mais na vana ngana simba na po simba ndeza wana na jouer te chaque fin du mois on doit salaire nanga ou bofuta mabozo salaire oui mais na yamande ko moka lobake groupe mota Congo bafuta bato akosi yo ya bangwana nde bafuta bango te ngana zo salaire na groupe Simba. Voilà, tout est dans la question mutema be ponde ko moko euto lesenga vraiment na ngina taxa tindelinga photo. Est-ce que c'est vrai nenge Arlette Azaboye ba ndeko na théâtre ya kin ba selo li kopana ba fan ya poto peut-être pour ba selo campagne moi mabe ba salir yo est-ce que mwana ozo croire na ozo sala mabe aso
kaso sele de muninga bongo mutema be olingi muninga te tasiko yo ezala yo muninga wana te me basali yango paso yo yoka leza o muninga o pesi muninga te eloko basali yango patande kona yo eza kitoko te to lingana mbongo pe malongo pe za ngo pe suna ba théâtre ngo te siko mutema bango ya nini on atanga pena kombo Ariane Chou mwana mwasi ngana Jerry nazalaki ko telemena naza muto a riska makasi Arlette na riska makasi ngana za victime ya nzonzing pour à part lisangu je suis artiste à cinéma et puis bien formé tant on a bien formé j'ai le bagage sikoyo na bande ko telemena na lisangu nango na bi bozwa bato yo baza pe na se ba pesa ba valeur na bango na bato poto mais lelo tala ba ne belé ba bimi lelo moi Jerry Kobetox na boteli modero koko o lelo Karine Amado on a banga ko cité te o yemo pa le kaleme mission lo bango et na mona président vidéo la bi souci na sala groupe pa boteli la pe papa na ye ngadios bana siko lelo bokomi ko so bana ngo ba bimi na internet bana ngo ba bimi pe bokomi ko luka bo salir bango et puis à complicité na bande ko na biso moko ya kin eza vraiment dignité eza vraiment kitoko te vraiment to lingana toza bandeko musala nka esangisa biso to koma da fami to mona lelo so mona biso zwi matanga nde to kenda kala siko bolingo wana za nka teke pona matanga to yet loka to yebike matanga loka na yeboye na mela bière wana ba sombelange loko wana non bolingo wana to lakisango pe ata andehora matanga ke bolingo bana ezali ezateke so muningo yoki likamuna mabe yo moko so yo tomboli yango il faut battre non soit samba pour yozwini ozelote. Voilà, merci beaucoup de chiter l'émission. Voilà, merci à Ariane Chou za makasi na ebike makambo ezoraka bato mais na sepena liloba mo ebisingo bi ya tour on a frappé makasi. Moi je suis artiste, rôle nyo so ba sanga na rejouer et puis elo mona loba mikolo campagne mona sa mikolo les artistes ya cinéma ya Congo botika komi zwa ba artiste ya Congo bomi zwa ba artiste à monde entier yango tozo ça limité et ça na rôle o ba kopesa yo oboya yango te sauf quand que film est pornographique il faut jouer on est obligé à jouer l'incarnation de rôle c'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage voilà natangi kuna inate na zio kana balabala donc c'est un peu ça donc to chité déjà est-ce que nous poser ma question moko o saloma bete mabene tini nasi ezali ngana to saili kopa la question te reposer siko t'as la caméra nini ngo non répondre car par vrai ou faux t'as la caméra nini ngo tu as commentaire na tela commentaire te ezanini bon yo répondre biso kana vrai t'as la caméra na ta caméra vrai ou faux Arlette abotana garçon moyatia na tikala pe ko bimana mo garçon mo théâtre te to suki wana no yo lo baka faux ya so ifro lo bi faux makasi faux vraiment ya makasi te c'est vraiment le samba te non samba na nani voilà to suki wana deuxième yango vrai ou faux Arlette très rancunière na bande ko na ya groupe Simba ya basi lokuta Arlette aliaka na batu Arlette amelaka na batu monda ko Arlette ezaka ya bande ko na ya Simba bayaka tina chambre nanga balali moko beblo musuto ko oh non samba bien wana pe ma famille bande ko nanga makrasi wana famille tata la kisa biso bolingo yango pe tozana ngo po lelo so ezui kaka si la bisalu to ezui ici pechanga na mitoto Lisa to Marina to Belvi to Aziza to Bazé belé na minute ka babenga o tebo et to kata biso émission na kenanga voilà merci beaucoup et ça Léonene bangi sur et bangi singa te poto ra bien tata biso boko la biso bien voilà merci beaucoup to komina suka Arlette na osepela oloba liloba no ya bokabwani na bande kopi oyebisa bango ba film nini oyo ezoya de na marché sont tourner na ne quotidien na internet et puis ba mbote na opesi na banani et puis bato balingi ba soutenir ngalo ba chaque fois ce to pesa Jerry Kobetox ça pesi so Jerry Kobetox ça pesi numéro et comme un problème to pesa numéro pour ba dénonciation biso ba comme la biso bon ça la fierté à RDC faut to soutenir bino yango il faut ba ça na ba numéro na biso
bolimbisi na ndenge mabe te baoka oyo yanga oyo bayebi nga oyo nga mpe nayebi bango napesi bino bambote bino nyonso nalingaka bino mingi Arlette na beumama bino yeyo naza wana mpo na bino musala na nga nde yango nde nazanga maloba mingi aloba te nape bino kaka mbote kaka musala na nga nde kaka bolanda kaka na famille simba na nga mobimba napesi bino mbote c'est tout. Alors bafilme nini question mpe natunaki yango wana soki bafilme nini oyo eza déjà otourné nano ekoti te bazela na bafani na yo eza mwa ebele eza mwa ebele mosoka makambo wana alobaki naoyaka na tourné na nga nakei na nga na tuni na nga te nga nayeba bengi nga na tourné ntango de yo solisi nga bien te naza na ntina te so ya titre ana lisusu vérité na niveau moko naza so na ntina te natuna o ezalaki nini te mpo yo moto olia mbongo na tourné na nga nakei na nga bosiko voilà contact na yo mpo bafani na yo bakozwela o ndenge nini ah bon kayo ozati opesi nga ngambo nga napesi na nga yo ngambo wana mutu nyonso akoluka nga Géri yeyo so apie bino nimero na nga te nakoyeba yeyo nandimi charge bapesi ngai vraiment nandimi yango voilà tokomi déjà na suka napesa maloba na wakwetu. Merci Géri pour l'opportunité occasion opesi nga naloba mpe okotienga na loba nini nalobi kaka bato nyonso bafana Géri o balingaka Géri bolinganga mpe mwana na bino leki na bino bopesanga mpe chance ya koyokanga bopesanga mpe chance surtout bomoni ke na ke mopanzi boyebisanga ke osali bien te ekoencourage nga ke mbala nsima nakoma professionnel nalingi bino makasi bino pe bolinganga ndenga pe nalingi bino numéro nanga eza plus 243 89 69 80 et 357 plus 243 89 69 88 357 ou soit okotika na page Facebook nanga nakomi Nancy Kayembe. Merci nalingi bino makasi. Voilà wana mwasi ya nzela minu alobaka mwa na lolemo mwa muke bokomesana na ye. Merci beaucoup merci beaucoup Arlette Ndongo Yamba biso pe tu es na quartier na oui oui merci. Voilà merci beaucoup et to komi déjà na suka na pesi mbote susu na bandeko nyonso oyo ba encourager Géri Kobetox na musalo oyo na chaîne na bino elengi na biso TV et puis Africa Telema TV na biso TV na Bluesat na canal 36 et sika oyo tozoleka toujours na kini pe awa JCK no Real de Madrid tozolo na manzambi mwana poto mwana Paris salaka nde toyokanaki et puis Franck Larios kumu ya papa motema mereve oza na faiblesse nini oyo éjaculation nini oyo keneka na Suisse okomona kumu ya papa motema mereve tanga wisi siko ya Suisse nango et on salo bien Trésor HD yemasa nanga solisanga ko promotion nzembu ya mwana quartier nzembu na zotia na ba émission solisanga tindeko na bike mera bota ki me kota western solisa ndeko no ngana Zakari nga loba na ngabungu Andy Sukari autrement dit Angélique Misongi et puis na bosante Gaël Zatonga na Lyon Gaël Zatonga Sandra Bosiomo Mamba Dongo Mamotema ya Fioti Ngoma Salon Interstar na Londres Berlin Jogo na qui fait rigolo la boakio Berlin solisa Géri Kobetox Salon Claude Kiba na Montréal na bi continue la mbongo l'autre est là moto solo ka ali yango to bandeli siko masolo et ça la bien. Je m'appelle Géri Kobetox DC7 moi na bato ya patron ya scénario ya Congo ya modé na loba na vérité po na boy munoko pour l'avant. Bye bye, on se retrouve na numéro koya kwa kuvanto to tikalaka wana zalaka wana pour ça la biso ba image boy kitoko pour ça la fait plaisir pour papa na yo pe grand réalisateur grand technicien na chaîne na biso ya ACK ya avec Mukuna et si quoi travailler. Bye bye, on se retrouve dans l'émission koya. Ciao. Bana Congo, bana poto, bolanda elengi na biso TV avec Géri Kobetox. Géri Kobetox. Géri Kobetox. Géri Kobetox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Géri Kobetox. Y'a pas na bille. Vous savez que n'oubliez pas que Elengi na biso TV
Chéri Kobetos, tia minene